Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. La Nindeko a l'obétier parler à langue. Pour un vrai parler à langue, il faut interpréter ça là. N'obétez maboko pourquoi et comment na Bible. Na yeli susu kolanda ya lobi po bao nyoso tu ba parler la langue ba wana interprète ça te eza parler la langue ya faux ya lokuta. Na yeko comprendre que enseignement biblique n'a bien asimbi ngote. Tant que sorti au côté de l'église bazobo ya parler la langue, c'est que miracle ça te. On remarque que Moutou a tellement mis oh my God. Alors bien, ngana nous na parlé la ngote na lobela ya ngote. J'ai compris maintenant que Moutou na moli mon nzambe kité la été. Sikoyo po oyeba que Moutou aza mabe, il faut un Saint-Esprit. Ça va serviteur de dire lola. Parce que tant que vous avez déjà moli mon nzambe, c'est que vous avez nzambe. C'est que vous posez nzambe. C'est que ceux qui n'ont moli mon nzambe quitté lioté. Au lobby non mon c'est que Saint-Esprit est bioté. Aux autres ministère à Saint-Esprit. Si qu'on batunion sorti au dévoiler que ça va faux. Au monde est qui va mourir. Parce que non au lobby mon rasicate. Mon nzambe quitté là haute. Ba prophète nion surtout. Au ba lobby que moto déjà sur à côté na morgue. Ba passolé libumu ba mise mi chopa ko se côté. C'est que batanga pe Bible ngo ba ote yango malamu te. Mosala nzambe moko malgré aza faux na ndenge batu bazoloba parce que ngana na moni yango te non nzamba la kisinga pété que aza faux ou bien aza vrai ngana mona kaka prophète Ezekiel na TV émotion na yo sala émission na kutani na ye pays pas sala émission bonjour dadi pas pc bonjour dadi c'est tout que nzamba la kisanga que vie Ezekiel eza mabe ou bien eza malam na ye bien moté alende la za aza famille ya mama chaque côté. Est-ce que non, landangai malamu. Landangai malamu. Le jour loba qui tikanga na loba na loko muke. Papa lende la za famille à maman chaque côté. Na lande Ezekiel. Ezekiel alobi nazolinga famille à maman chaque. Est-ce que la famille à maman chaque ezanga batu balande Ezekiel te? Est-ce que bato balandaki Ezekiel Ezekiel a l'écaki na tendance ou Ezekiel a l'écaki na chebiso. Ezekiel a l'écaki na tendance. Te. Pourquoi pas bako benga ka mutu? Est-ce que ba benga ki bino? Yo, est-ce que famille maman chaque ba benga ki yo? La nanga non eloko na nina loba. Famille maman chaque ba benga ki yo te. Parce que yo no muto sala kana Ezekiel. Soki yo te papa chic. So le longa na leki na lobi likambo bato ba luka yo be ba luka papa chic. Parce qu'il a dit que prophète Pachal le kakana chaîne ya papa chic. Aleka sala kana brad bakoluka yo bakoluka jamais mutacheli mususu on aleka kala parce que bamoni ke balandanga le sukuna te c'est que naza la contrat le susu na yete naza contrat na bino nazongi sabato balabi ke yesu aleka na famille te parce que bible auto zo tanga to tanga ngo bien te ezala bato mususu na se ya base babosa ni pe critique ou bien satan a envoûté yesu babandi kotinele ba message na bato ba ndeko ya Lazare selon la Bible. Moninga nazobela. Le temps que Christ aille. Bon peut s'en quelques minutes. Le temps que Christ aille. Christ aleka qui est pas batouté, bataliban na te ke bo memanga na nkunda Lazare. Christ aleka pas Marie na Marthe. Ce qu'on a ina tunna papa na biso nani Alendele, est-ce que ça un membre de la famille à maman nan aza journaliste congolais mutakufa za artiste mais il y a sengi bande konaye est-ce que bande konaye balandi makambo te non 40 jours pene ko quitter hein pas le mec après 40 jours est-ce que bande konaye no ba to lukayete balandi ba mission te ou bien ba comédien namoni papa Alende la sombi yango aleki mbala mona média. Le problème n'a pas prophète Ezekiel. Ezaboy. Omoni makambo ya prophète Ezekiel ezana bato misu bazana simanango. Oui. Ezana bato misu bazana se makambo. Les serviteurs de Dieu, les hypocrites de l'évangile.
prophète Ézéchiel soki alobi ke atiki mpo na nga na komona ke aza moto akondima moke parce que prophète azalaka la bouche de l'éternel te puissama machako par la foi lokola envoûtement ekoti baguerre oyo bitumbu aza nango na bademo babundisaka ye soki mpe na bato basala nzambe mission bademo babundisaka ye babandi kokota bandi kosalela ebe mission lokola mpe aza moto akondima moke na kobanga ekoteli ye na kosala yango lisu te mo bato tu bandimaka te ke moto so akufa akosekwa eza bato no babika miracle te. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Mentalité misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Oye bake, et y a une idéologie à sika. Donc, soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début. Donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé Nakomi bien. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire. Donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya Lyon misunga ta santé c'est gagné. Alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière Kembe ezali ezate bozali ebele ebokota l'émission de partout na pesi bino mbote mbote bala nyonso ya chez biso TV oui malamu na émission na bino réponse à nos questions yande ko na bino napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Mbote, Balanyo ya chez Bissou Télévision, bienvenue dans votre émission Réponse à nos questions, une émission spirituelle, une émission des hommes de Dieu, Yabana Nzambe. Réponse à nos questions sur votre chaîne chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble, chaîne oyo ekokani na bino. On sait que vous êtes tellement magnifique, tellement élégant, tellement élégant plutôt, tellement élégant, tellement belle, tellement beau. Nos mamans, ce sont des la chaîne qui vous ressemble. Déjà plus de 120 000 abonnés. C'est tellement magnifique. Ils m'ont demandé alors de vous abonner très massivement sur votre chaîne, notre chaîne chez Bissou Télévision. Les chaînes Nangate, les chaînes Nangate, mais les chaînes Bissou. Donc vous êtes tellement le bienvenu, vous êtes tellement la bienvenue sur cette chaîne. Vos commentaires, vos suggestions, ils ont tellement monté pour la Bissou. Yamwana Tulubaka et la chaîne Oyo et Kokani Nabino chez Bissou Télévision. Voilà, si c'est pour la première fois que Olanda Bissou na chez Bissou Télévision, c'est simple pour s'abonner.
allez là où c'est écrit en rouge, s'abonner, appuyer plutôt. Et puis, pour avoir toute notification, c'est simple, il y a une cloche, appuyez sur la cloche pour avoir toute notification sur notre chaîne chez Bisso Télévision, comme on dit toujours, la chaîne qui vous ressemble. Voilà, aujourd'hui, je suis avec qui? Aujourd'hui, je suis avec l'homme des dieux, comme ça, que j'appelle la puissance dans le silence, le prophète Pachi Bomolo, à qui on a eu à parler l'autre fois sur les nuées. Donc, sur les nuées. Ezaki révélation message au kolo akisa qui na mosali na ye et puis à l'écart mingi était sur les c'est qui il y a à boire et à manger oyoyo tokolia na molimo mosantu lipa ya molimo torome la vie ya molimo pour être tous à la édifier avec l'homme de Dieu la puissance dans le silence. Mais aujourd'hui c'est moi qui l'ai appelé pour répondre à une invitation à Bisso. Il y a quelque chose parce que j'ai eu à avoir beaucoup des appels à propos. Il y a message moko les cas qui awawa moko peka ya basali nzambe les cas qui a le bel biso sur parler en langue ce qui interprète azate c'est un péché. Alors je ne sais pas et belé oyo ba maman na biso bazara na poto to solana bango là je vois maman Bélucienne que je sali ba maman na biso belé o peut dire que ça awawa et moko mona outindelo message azo globa déjà en langue mais il n'y a pas des interprètes. Est-ce que azo ça déjà les sous biso mon PA neto priaka un mot to kota na parler en langue interprète à zakate les sous il est mon prophète Pachi Bomolo na église déjà je suis venu à plusieurs fois le voir quand il est dans la présence de l'Éternel le Saint-Esprit tout le monde a fait azolo langue mais interprète à zakate. Est-ce que azana les sous voilà, aujourd'hui on va plus parler de ça, on va marteler ça et pour avoir la bonne réponse à nos questions et qui dit vrai, qui dit quoi. Voilà, je suis avec l'homme de Dieu, le prophète Pachi Bomolo, à qui j'ai dit déjà bonjour l'homme de Dieu. Oui, bonjour Prat. Bonne santé. Non, Yesu azali na bomo yango biso pe to subate la mara. Amen. Oui, ça na robe ngamo dérangement, mais tout le cas non, eza dérangement te, ben eza réponse pe il faut bana nzambe batika la l'enseignement ya malamu. Amen. Omoni internet ezoko tya belé na kubunga nzela bana nzambe belé bazwa na ba faux enseignement mavato banda to bondela na nzambe wa pesi biso pema mo santu na Israël nzambe na milimo ya bantoma pe ya basakoli ya kala nzambe ya papa na ngai tina bala tika ete moma oeza moma na yo kimia pe bomoko eumela kati na biso na kombo na Yesu amen. Amen. Na bana koloba internet eza na faux enseignement na yeko comprendre ngo depuis les jours na landi émission parce que na lobango était na landa ba émission tout na landa vraiment ba émission tout au bassin na nzambe ba lekaka na yeko comprendre que na kati ya internet na ba YouTube na ba chaîne ebele eza na ba serviteur ebele ba comprendre nanu les parler de Dieu et le belé na nzambe nanu bato ebele ba comprendre ngote parce que la Bible otozo salela ezalaka la bouche de l'Éternel. Eza elobeli na nzambe. Eza na langage moko balobete Dieu parle tantôt d'une manière. Avant oya o enseigner peuple, il faut enseigner moko. Il faut enseigner. Na lobaka ngo mingi même l'église na ya biso ya Yesu. Soki oye na verset moko na kati église, même esika na zana bana. Opesi biso ka verset moko. Jésus marchait sur les eaux. Olobeli ba vexé il t'a dit pourquoi Yesu atambolaki likolo ya maite to betelo maboko te to ndimamente so suika na moko to ndimamente le problème ezani na place wana na la ndeko alobetie parler à langue pour avoir un vrai parler à langue il faut interpréter azala no betele maboko pourquoi et comment na Bible. Na yeli susu kolanda ya lobi po bao nyoso tu ba parler la langue ba wana interprète azate eza parler la langue ya faux ya lokuta na yeko comprendre que enseignement biblique nanu bien asimbi ngote. Comment ça yo pourquoi tokozonga kana likomi ala kisangai esika nini par la langue banda peut interprète azalaki
Parce que toujours la Bible. Il faut na la Bible, tous en a oyo bato ronimamel. Parce que ça bato beso bandi magaye. Mais bato bandi magaye à côté si bango déjà na libungi. Non, libungi pas comme maintenant sous tâtonnement. Non, le problème est ali à l'obé loko eza solo. Que il faut interpréter ça là. Pourquoi bazolo ba interpréter ça là? Moutazolo bango eza bien aimé Paul. Mais avant Paul a le babongo, Paul a koutaka déjà par la langue. Oui. À temps ancien. Oui, tu as la Bible. Paul a koutaka par la langue avant Paul a le babongo. Ok. Tu as Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres. Oui. Tu as Actes des Apôtres chapitre 2. Merci. Oui, Actes des Apôtres chapitre 2. Actes chapitre 2, verset combien? Actes des Apôtres chapitre 2, verset 4. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Obandeli, merci. Voilà. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait ce jour en Jérusalem. Voilà, 5e. Or, il y avait ce jour en Jérusalem des Juifs, des hommes pieux et toutes les nations qui sont sous les ciels. 6e. Au bruit qui lieu, la multitude accourut et il fut confondu parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. On a tous les 120 disciples na Pentecôte. Le temps que si on parler à langue, c'est parler à langue, c'est le Saint-Esprit. Mouton molimo ekite lié, ndeye ako parler à langue. Tous ça problème ezali il y a interprétation. Bible zolo banabiso na Actes des Apôtres chapitre 2 verset 4 à 6 que tous les 120 disciples na 4 ya Pentecôte molimo ekiteli bango tous 120 disciples bandi ko parler à langue. Ce que ala ki sangai interprète azaki wat. Parce que batu bazaki ebele babandi komona bango mutu na mutazolo bango na konaye. Ce qu'on a 4 mutazolo bango na konaye, est-ce que moye ko limoko azaki na interprète bandi ko interpréter monoko wana? Azaki te. Na Bible balobité. Problème est nini? Et ça que mutalobi que pour langue za la langue, il faut interpréter ça. Ce que Paul a koutaka déjà par la langue. Le temps Paul a zoloba, likambo, il y a qu'à parler à langue, il faut interpréter ça. Paul a zotia ordre. Pourquoi Paul a zotia ordre? Parce que Monique na 4 églises, des ordres bandi kokota. Minoko ya mabende ekotaki, ba infiltré. Ba corps étranger bandi ko ya ko lobela ba langue na ndenge mabe. Paul a dit oh, si c'est comme ça, na 4 temple na nga Paul, avant mouton le balin, il faut mon ligne moyen interprétation zala. On est à la verset. Ok. Très bien. Et ça a 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Très bien. Oui, oui. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, que j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. La place où on comprend, c'est que motopoids prophétiser, il faut Saint-Esprit. Saint-Esprit. Soit avant au prophétiser, il faut le Saint-Esprit manifester. Mon okoyasike sanini et côté là yo. C'est que ce qui au moni mutu
nde nalandaki nde kolobi ke yena na loba monoko wana te c'est que nanu saint esprit aza pa kati na ye te saint esprit nde aza te bible yango ti tozotanga nga na yo ti soko olandi wana na 1 Corinthiens chapitre 13 soko otangi yango ozomona nini le problème c'est quoi le problème eza kati na biso eza nini tozolobela likambo ya interprétation. Il faut expliquer bato que na kati église na ngai nde mais koboya te Paul appelle si loi na kati ya temple na ye Paul a lobi pour mutu a parler à langue il faut interpréter ça ni azala na église na ye mais ce qu'on remarqué na 120 disciples wana bande ko parler minoko ya sika l'état le Saint-Esprit ayaki. J'ai compris que parler à langue et ça rendre le Saint-Esprit. Amen. Et ça comme monoko ya molimo na nzambe. C'est que ce qui n'a noloba yango te, c'est que molimo na nzambe sani na ne yati kati na wo. Wow. Oui, merci. Toye Marc chapitre 16. Toke na Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé. 16-17. 16-17. Hein? Marc chapitre 16-17. Voilà. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Alors, Bénin. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons et parleront une nouvelle langue. C'est que parler la langue peut être miracle. Moutazo le que Christ. C'est que pour bandima l'église wana que miracle zali et bandara d'abord on a parlé la langue. Quand le Saint-Esprit descend. C'est ça. Miracle ya kaso molimo na nzambe. Soki molimo na nzambe zakati na yo o bandi ko parler la langue, o ko comprendre que oazo le quoi ça concerne nzamba solo te. Nengi Paul a lobby au comment niveau ya ko déplacer montagne. C'est ça le miracle. Wow. Christ a dit que voici miracle qui accompagneront. Moto azoni mana miracle. A benga na ba démon. Pe akoloba monoko ya sika. Christ a dit que le temps ba ngoloba monoko ya sika tant molimo na nzambe ko kita. Mutu moko akozala wana abana ko interpréter le yo e komani wapi. Na marque ezati. C'est que ceux qui au côté de l'église bazoboya par la langue, c'est que miracle les a été. Ngate Marc. Sokomoni mutu, un serviteur de Dieu. Brad, internet na bino yo, ils ont enseigné ba nzambe ma. Ya biso ya chez biso. Ya biso nyos. Pourquoi nazoloba? Parce que ça m'a mususu, soto koti to bandi ko tanda. On a dit pena mutu zo mona zo pe enseignement azoto. Parler à langue, nous l'ingi interprète à zala. On remarque que Moutou a tel mi oh my God. Alors bien, et nananu na parlé en moté, na lobela en moté. J'ai compris maintenant que Moutou na moli mon anzambe qui l'a été. Sikoyo, pour oyeba que Moutou a zama B, il faut un Saint-Esprit. Parler à langue, c'est l'Esprit de Dieu. Et ça mon nom qu'on a nzambe. Oyo 120 disciples. Bazolo bayangon. Muto comprendre moni ngazate. Muto comprendre moni ngazate peut interpréter azate. Interpréter azate. Donc si on comprend bien, Paul a tchaki yango parce que le coup est kotaki. Le problème est dans la carte temple Paul a comprendre que na temple oyo muto to comme net et arriva même surtout qui dans l'église. Muso kando le baka bossa na retraite muso parler à langue.
Le temps que Paul a compris que des ordres vont se manifester, Paul a dit non. Il faut toujours molimo et interprétation. Pour interpréter, il faut avoir molimo. C'est ça. Il faut Saint-Esprit qui peut. On peut interpréter sans Saint-Esprit. Si on a un temple là, na groupe là qui na ba retraite. Molimo quitter la bino na nous. Mutu na loba monoko sikate. Pas mutu aloba monoko ya sika. Pe mutu musu so interpréter, c'est que mutu a interpréter pas la monoko ya sika. Et il faut que tu aies la moi na koloba ki portugais. Mais tu as tout nié ba yebi portugais. Molimo na nzambe quitter ya bandi koloba portugais. Si on pas interpréter zala. Na biso tu te mets portugais, il faut que mutu va interpréter à la rempli na molimo na parce que parler à langue ya kapamba te. C'est que mutu est rempli na Saint-Esprit. Ça va tu me so zo tamwa na nzela azana molimo na nzambe. Et ça va maman monsieur babenga biso mo bandi ko prier na ye mon téléphone abandi ko parler à langue c'est que aza connecté na yo aza connecté na yo si ko place aza na kata chambre interprète ça c'est que mon onko na zo ba na fondé yango faux enseignement et zangi sa bateau ba mimona que soit disant ba serviteur de lola parce que tant ozo boya déjà mon limon na nzambe c'est que ozo boya nzambe c'est que yo posa na nzambe te. C'est que ceux qui n'ont pas de quitter l'ioté, au lobby non mon c'est que Saint-Esprit est bioté. Aux autres ministère Saint-Esprit. Si qu'on batunion sorti au dévoiler que ça va faux, au monde l'équipe en parce que non au lobby mon 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 ensemble quitter la haute. Pour mon il faut dans la molimo. Il faut Saint-Esprit quitter là. Si c'est le cas. Ceux qui interprètent à Zati, tant on est à Tonga, on a ce qui esprit, ce qui continue à vivre vraiment comment on parle. Brad, au moins tu sais. Les problèmes est allé. Les problèmes est allé. Tango tozalaka liboso ya bateau. Tozalaka connecté directement dans le Saint-Esprit. Parce que tu prépares à la kilt. Tu as aussi la kilt à la wengete. Mais tu as aussi la kilt où il y a mon limon en Zambé. Parce que la Bible dit là où deux ou trois basangan na kombo na ye azalini au milieu. Les temps il y a zakati na bino l'homme du milieu. Les temps où on ko sambela a okita. Les temps où on kita, on ko sentir monoko ya sika. Obandi ko sentir que monoko na déjà ko béguier, ko loba et lobelo na zo lobeze su yangate. O sentir que miracle peut nous manifester dans quatre église, bana bandi déjà ko zo minoko wana. Bandi ko parler yango. L'état bandi ko parler yango salle déjà remplie na molimo. O sentir que milimo mabeza na kata banzoto bati bandi ko bima. Et bima kata ngo molimo kiti. Et puis, je tango molimo kiti. Soki na no molimo kiti te. Église, tala, brad, soko continue quatre églises, bandi ko boya molimo na nzambe, bandi ko boya parler à langue, comprendre que miracle zalate, nzamba zate. Saint-Esprit zate. Ngate. Pierre. Merci. OK. Acte des Apôtres, chapitre 10, verset 46. Acte des Apôtres. Je vais expliquer bien. Acte des Apôtres, chapitre 10. 10, verset 46 à 47. 46 à 47. Acte des Apôtres, chapitre 10, 46 à 47. Car il les attendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Merci. 46 à 47. Car il les attendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? À toute une question. Voilà 47. Yoga, 48. 48. Et il ordonna qu'ils refusent baptiser au nom du Seigneur, sur ce quoi ils prièrent de rester quelques jours. Bandelanganano 47. 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser
l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. De ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Ah, pourquoi le Bibongo 46. 46. Car il les attendait parler en langue. Ah, tant mayo qui n'y a en langue. À langue. Nana bando le langue. Corneille. Premier païen dans la Bible. Où est le langue? Ni Pierre a eu mutuna. Le temps, Pierre a eu au la Corneille. Quand on a pas Corneille, ayoki bango tout na katanda ou bandi ko parler la langue. Il les attendait parler en langue. Ayoki bango tout Pierre ngate. Ayoki bango tout bandi ko parler la langue. Sikoyo, le temps Pierre ayoki ke bango tout na katanda ko bandi ko parler la langue. Pierre a lobi oh. Pourquoi pas na kopé sa bâton baptême? Parce que molimo na nzambe sainini. Et quittez le bango. Amen. Paul à langue, il faut zala moi na nzambe. Corneille qui païen. Mais il a reçu le Saint-Esprit. Mais azu molimo na nzambe. Azu na baptême mama ite. Non azu baptême mama ite, mais azu molimo na nzambe. L'état ayoki ke muto mandi koloba monoko ya sika. Oh, mais muto a reçu Saint-Esprit. C'est que parler à langue et à la le Saint-Esprit. Oh, muto a zoboya. Mais na ina tout na sko na katanda ka Corneille na interpréter qui? Fashion mark. Mutazaki tête. Parce que bazo yo bisabiso ke po bandima ko lobi à langue les a nzambi fait interpréter ça. Ce qu'on a ndaka Corneille interprète ça. Batabongo Corneille a robinga dans l'église. On remarque que mon terre bon Corneille a disapé à l'ongoli chaîne. Premier païen. Premier païen. Il y a mon soumou qui pena. À l'obi parler à langue. Pierre est indisco Pierre a PC baptême. Parce que déjà nous avons rempli le Saint-Esprit. Saint-Esprit comment visiter. Il faut se baptême dans comme ça. Pierre a joué quoi PC baptême. À l'ongoli païen. Et lorsque l'ongoli est d'abord païen, ils a parlé à langue. Il y en a 48 et il leur donna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Interprète à où tu vois que tu as Corneille. Si tu as parlé à la langue à Corneille. Pas à mon soumou. Qu'est-ce que c'était? Si tu as parlé à la langue à Corneille. Pierre a visité. Parce que dès qu'on visitait ma païen, parce que le problème la biso zanine, biso toye pour na bana nzambe te. Mais biso misa la biso za ba païen. Il faut to gagner ba païen. C'est ça. C'est ça biso toye pour na bango. Tokoya ko critiquer corps de Christ. Si on remarque Moutou ou Azangi Molimo, il y a un problème dans ce qu'on a mis tourna. Le problème dans ce qu'on a mis Nzambe. Ce que Corneille Oyo, Pierre Ekokuta, a zu Molimo Nzambe. Pierre a dit que, oh, et maintenant ce qu'on a encore ce baptême, pourquoi? A commis ce qu'on a Molimo Nzambe. Interprète ce qu'on a Zawa Pinakatandaka Corneille. Il est païen. Mais, vous avez remarqué les lots. Bolimbi simoke et belé balikaka bazana na molimo na nzambe te. Bazana ndeko na basala nzambe. Na boite o lobi loko mutuya eza boili bato na bayebi. Les problèmes ba faux enseignements na bengango faux enseignements. Mais ça biblique. Les problèmes est azaka na témoin moko. Ala isange sur témoin monsieur sera ba seigneur interprète. Pour depuis na bandeko fungola Bible na monika Paul. Alors, on peut avec c'est bon? Incorrect. Tout est égal dans le qui Paul a le bien monté. Pesa ordre dans l'église. Si vous avez pesa ordre, il faut que déjà quitter l'autre. C'est que son nom est quitté, non, on le par la langue, c'est que le Saint-Esprit a été. C'est que j'ai compris, Nderonabiso, à l'oukanon, mon nzambe pour comprendre par la langue. On va te Bible, na lobby ma bête.
parce que eza ne belé ba bête qui na tali pena na bani ko ta ba commenter ça ba miso amen papa. Oh Cornet a bengani bino. Et belé Cornet a bengana bango na ba faux enseignement. Ba enseignement ya mabe. Ba enseignement ya ko bungisa peuple de Dieu. N'habite soit attendre avec ce côté. Naye ko pesa ya ngate. Naye ko zongi sa peuple yo lingake bunga. Eza libungi frère. Eza libungi kolongola bato balingaki ba bunga nzela. Na lobaka ngo pona ndima amen. Na Matthieu te inga il faut na luka 3 verset 4 verset o e témoigner makambo yo lobi. Soki ezaka moko parce que Paul a bandé copier sa ordre. Dans son bandela yango. Paul tanga bandé remarqué que na 4 églises des ordres bandé ko kota. Yesu ko copier sa ordre, appelle sa ordre negi aboyaki appelle sa ordre l'église bien retraite c'est ba kendaka. Qui au moins de ça awa pour le moment. Na lingi sous parler la langue ya sans interprétation te. Na lingi no besus pour monter interpréter par la langue, il faut ça la paix remplir dans Saint-Esprit. Il faut la remplir en Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est qu'on a qui savait que mouton yozo oyo asa nzambete. Ya mona lobaka ngo vrai. Soki na nzamba la kisinga vie privée ya moto wana te. Na bandi ko bon na ko finga ete. Pe na boya ete. Soit tenga no ni mamen. Même as magicien même as marabout. Soki na moni ete. Pour na critiquer na boya moto wana il faut le Saint-Esprit la kisanga. C'est un prophète, c'est normal. Oui. Il faut le Saint-Esprit à la kisanga pour na boya mutu wana. Mais ce qui dans le Saint-Esprit à la kisinga te. So ndeti ndikona wana Saint-Esprit à la kisanga. Te siko oh. Ezaka mutu na tu. Non. Na banga na comprendre. Moi ça va tout monsieur ba boya. Na boyité na critiquer mutu te. Parce que l'été ya oyo mutabanda ki yango ezaye. Oui. Aye abandi ko lobela likambo Saint-Esprit que pour mutu pas pour mutu. Allez, quand le Saint-Esprit m'a fait interpréter ça, c'est que tout baloba par la langue on a interprété bazate, c'est que par la langue na bango za nzambete. Et c'est quand na chaîne na biswar. Na landia on a bi eh lola, lola les a passé. Et on a boya ba hypocrisie. Au moment na moment où soki Pierre aye akeko tala ba kulu na vani na bango. Ba ofinge ba esa les missions faux prophète. Faux apôtre. Na bato baya aussi la bato mission. Faux apôtre. Pour que nous fassions ba kulu. Oui. Pour que nous fassions ba païen. Corneille a qui premier païen. Mais Bible lobby Pierre a quelque visiter Corneille. C'est que à chaque fois Pierre a bandé ko kende ko visiter ba païen. Le jour que par Corneille a senti bato ba parler la langue minoko ya sika. Alors il a dit oh maintenant on comprend que molimo na nzambe ekiteli bango. Pourquoi pas na kopesa bango siko baptême? Puis baptême ya mai. Pour déjà sentir Saint-Esprit. C'est que parler à langue c'est le Saint-Esprit. Si on parle à langue, ozana molimo na nzambe te. Témoigne nous allons ce pour la moni. Oui, tu vas nous citer. Il y a Actes des Apôtres chapitre 16 chapitre 19 verset 16. Actes des Apôtres 19 verset 16. 1 19 verset 16. 16 hein? Ouais. Voilà, dans 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'est rendu maître de tous deux et le maltraita. Actes chapitre 19 verset 6 pardon. Ah 6 voilà. 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Tango Paul a chapitre 19, chapitre 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ache Paul aye kota la ba païen. Soko bandi na débit. Paul a bandé ko ya kota la ba païen. Abandi soko ko première tant Paul a bongo le motema. Première visitation là.
aye pas païen. Hein? Très bien. Poser bango loboko. Bible bete moli mon nzambe senini. Ekiti babandi ko sanini. Ko parler en langue. Nasuka ba prophétiser. Va prophétiser. Pour prophétiser. Païen. Ba païen bandi ko ça. So babandi na 4 bon monde a pena place ses alliés. Oui, so babandi na 4 ba on remarqué. Alors Paul dit Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Le Messie. Le Messie. On a zolo bela païen. Na suka bandimi malobo ya lobi, abandi ko tia bango nini? Maboko. Na simalango. Ba parler à langue et puis ba prophétiser. Pour prophétiser, il faut banana d'abord on a parlé la langue. Moli monde qui était là-haut. Si on parle par la langue, on voit le Saint-Esprit. Il y a un remarqué, Christ n'a marqué à l'obi, voici le miracle qui accompagnera ceux qui a crié à mon nom. Ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons et parleront la langue. C'est que miracle et d'abord le Saint-Esprit. Très bien. Pour ça, le miracle, il faut en amoli mon ensemble. On parle, on le papier mon oyasika. Et là, on a une sabato bazona nangai que le parler en langue c'est le Saint-Esprit. Muto ko le ba monoko ya sikeza muto yo atondi sami na moli mon nzambe. Oza capable ya monoko soki ozo samila na ndako mama papa ozo na ngai. Paul ye moko yeyo atie batu maboko balobi monoko ya sikale. Wapi interprète tanga zala tu wala bandi ko interpréter. Paul ye moko interpréter kite. Paul est-ce que Paul a interprété? Paul a tiré loi dans le temple naïe. A tiré loi libandate. Merci beaucoup. Azamuto na katiote. Paul azamuto azala moni mon nzambe. Soka kyoko sambela na katanda ko moko batu bandi ko parler la langue, c'est que batu batondi sami na Saint-Esprit. Alors que ça bango te que bon interprète te. Muto ki ko interpréter le parler la langue, il faut azala muto yo azana moni mon nzambe. Parler à langue, c'est le Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas parlé à langue, c'est que Moli mon Nzambe n'a pas visité au thé. Ceux qui n'ont pas visité au thé, qu'on a un mauvais enseignement. Merci. Merci beaucoup, gloire à Dieu, l'homme de Dieu. On a été bénis. Merci. Moi, ouverture au Pessibiso. Merci beaucoup. Je sais que Bateau Balandi Bisso, Bazai Difficile, surtout dans Bandeva Bisso. Oui, non, nous allons remplir le Saint-Esprit et on finit à la commentaire pour non. Les bics au fin à la commentaire. Surtout binondé au monde à passer. N'a pas bakani na zakao. Fan à prophète Pachi, fan à prophète Intel. Non. On essaie juste d'être. Tous les gars soigner l'évangile. Et pour la biso. Tu jamais kolinga fausse enseignement. Et les calibosso na biso pepe plein de mamen pe babunga. Très bien. Il faut que zongi sakana likomi. Totangi Bible ndeka muto soigner biso. Ngana bagise lo côté na kati. Amen. Il ne reste que 5 minutes comme ça. Merci à Jonathan Moukadi qui est derrière la caméra. Merci à toute l'équipe de chez Bisso Télévision. On est tellement fort. Voilà, clin spécial comme ça à un confrère que je salue, Alain Delé. Je te salue là où tu es. Alain Delé beauté juste pour le moins n'habitez sur la qui prophète Ézéchiel jusqu'à le passage. Je ne sais pas ce qui vous déranger ou de parler de ça. Non, tout le bas. Voilà. À l'écart qui est pas de dire qu'il était prêt pour cette révélation. C'est que ça Maman Chaco. Parce que vous souhaitez un peu ma condoléance dans l'émission passée. Ah oui. Maman Chaco. Vraiment. Voilà. Alors, qui a après, c'est que ça Maman Chaco. Alors il s'est fait que les copains prophète locaux binonio soyo pasteur évangéliste traité de faux évidemment moto à Kofi longole michopo cheda na mangue mbomé et c'est possibilité na zongi so pas na yi kozonga na zongi pas na yi et na tuni question tu affirmes que les locaux surtout qui la famille Maman Chaco il y a le bas qu'il faut famille babenga. Tu affirmes que ceux qui n'ont pas fait Maman Chaco Lelo, ou la Moussabi, j'affirme à ta RTNC Foya. Ben, par après, tout le monde à l'NDD, comme si vous avez une émission, dans la chaîne Missoussou, c'est pas bon, il ne faut pas comment je peux dire,
salir comme Nzambe et tout, voilà. Alors, tant que maintenant c'est Yaki, mais après, le prophète Ézéchiel est sur la chaîne, car on a biso pour dire que c'est du mot à Tsikinaï, ou la Moussaï, si vous pouvez faire analyse. Oui. On peut traiter dans l'andaki non dans le bien ou awa dans le bien ou awa nga so non nzambala ki singa via muto na te na ko critiquer te c'est ça ils andé nanga tantôt ba to misu bazolinga balanda ngai bazolanda ngai ba romona na lo ba mabe voilà na expliquer nyonso wana pour mona oui non na lingi na zonga lisusu na ngono lo ba nga so non nzambala ki singa via muto na te po moninga so moninga na ye awa. C'est que Saint-Esprit visitait un qui signe vie Ézéchiel. Cela qui signe vie ya prophète Ézéchiel, ndé na yina bando boya ye. Ato tuninga na ndima ye souté pourquoi Nzambe déjà la qui signe ye. Amen. Na yo ko lo belanga prophète mutona na mabe mais ce qui non nous le Saint-Esprit a conduit dans la vie à mutona te na critiquer était. Na ina zonga na débit parce que biloko bonga linga na ngote. Ba prophète nyon surtout au balobi que moto déjà so akoti na morgue ba pasole libumu ba mise michopa ko se kwate c'est que batanga pe bible ngo ba ote yango malamu te hein Lazare okutu muta kota na nkunda depuis 4 jours yeso sekusiye bongo moto aza na morgue akoti na nkunda te tu vois les problèmes ezali to lo ba eloko yo to yebi pour nous ba base to ko boya pe Yesu senti que ba foi na bino pe komi mukie pour nous lukaka base ba mono que ba betelo maboko na bato pourquoi bazo critiquer mutu na bino moko mosala Nzambe moko malgré aza fo na ndenge bato bazoloba parce que ngano na moni yango te non Nzambala ki singa pété que aza faux ou bien aza vrai ngana mona kaka prophète Ézéchiel na TV émotion na yo ça l'émission na kutani na yepe pas ça l'émission bonjour dadi pas pesi bonjour dadi c'est tout que Nzambala ki sanga que vie Ézéchiel les ama be ou bien ama malam na yebi yangote voilà les problèmes wana na ina bisa basala Nzambe ke mutu na yeso tozo salela miracle na neselide les dieux des miracles la Bible dit il est le même hier aujourd'hui éternellement amen Nkunda Lazare depuis 4 jours dans Nkunda Christ a secoué Lazare pourquoi pas les problèmes les alliés na ina lobela Yesu na bato balobi que Christ a leka na famille te parce que ça na bato bele balanda ina sima non yo zo lukaka famille benga yo kende ka maman na morgue kende ka mbala moko na morgue nazo côté le prophète Ézéchiel te na ozongela payer parce que nazo zongela mutu moko oui na banina ko lobela nanu bato parce que ozomona commentaire et tout omoni lelo biso ba chrétien pe za na ba chrétien belé na ba journaliste pe bino boye ba pe ko sunga pe biso bo luka ba best alende la za na aza famille ya mama cha côté non mais asali est-ce que non landangai malamu landanga malamu le jour loba ki tikanga na loba na leloko muke papa alende la za famille ya mama cha côté mais journaliste investigation landa nazolanda le temps Ézéchiel a une émission alors bien que journaliste yaka so na posa journaliste aleka na chebiso bino boza ba journaliste était OK ce qui le papa alendele abani ko lobela makambo ya mama Chako pour na prophète Ézéchiel obaki on sait ça mais na landa peka le même prophète Ézéchiel aleka na chaîne à papa alendele alobela mamba pululu mais papa alendele alobela ngo pe boyete pululu pas c'est quoi te après dans pululu la non naza pour te Ézéchiel a yebisaka ye alobi boye prophète Ézéchiel ozoyo kango est-ce que tango alobela ga yango aleka kango na média te le problème na biso to ngi to loba parce que mutapelisi moto makasi na makambo eza papa alendele bolimbi si place azali ala nanga malamu blananga pe bien bato pe balanga ngai ta ezala bato belé ba ofinga bino tu boza ndenge moko ndenge ba mesana mutayebi température via muteza Yesu amen amen via muteza Yesu nazo côté les Ézéchiel te pona kozongela épée très bien la foi c'est Jésus soki au bengama na miracle te okondima ba défi te très bien na lande Ézéchiel alobi
nazolinga famille ya mama Chako. Est-ce que la famille ya mama Chako ezanga bato balandaki Ezekiel te? Est-ce que bato balandaki Ezekiel? Ezekiel alekaki na tendance ou bien Ezekiel alekaki na Shebiso? Ezekiel alekaki na tendance te. Pourquoi pas bako bengaka mutu? Est-ce que babengaki bino? Yo, est-ce que famille ya mama Chako babengaki yo? Te, babengaki. La nanga non eloko na loba. Famille ya mama Chako babengaki yo te. Parce que yo muto sala kana Ezekiel. Soki yo te papa chic. So le longa na leki na lobi likambo bato bakoluka yo be baluka papa chic. Parce que il dit que prophète Pacha le kaka na chaîne ya papa chic. Alekaka sala kana Brad. Bakoluka yo bakoluka jamais muta chaîne mususu. On a le kaka là. Parce que bamoni ke balandanga le sukuna te. C'est que nazala contrat le susu na yete nazala contrat na bino. Yesu aye Lazare abeli lananga malam. Nazongi sabato balabi ke Yesu aleka na famille te. Parce que Bible auto tanga to tanga bien te. Et ça ba misusu na se abez ba bosa ni pe critique ou bien Satan a envoûté. Yesu babandi kotinele ba message na bato ba ndeko ya Lazare selon la Bible. Moninga na zobela. Le temps que Christ aille, bon peut s'en quelques minutes. Le temps que Christ aille, Christ allait qui est pas batouté, bataliban n'a pas bon mais marana kunda Lazare. Christ allait qui pas Marina Marthe. Marina Marthe ne ba memiye, bandi ko yebise que esi alumbi, habite naza la posa na keleka kuna. Si tu étais là, alinga ka kufate. Lande langai. Abiboti kangana kende kuna. Bato ba mema kiye ezalaki bandeko na ye. Siko na ina tuna papa na biso nani Alendele. Est-ce que azana membre de famille ya mama nani aza journaliste congolais mutakufa za artiste mais ye sengi bandeko na ye. Est-ce que bandeko na ye balandi makambo te non 40 jours pene ko kité hein pas le mec après 40 jours. Est-ce que bandeko na ye no ba to lukayete balandi ba mission te ou bien ba comédien? Namoni papa Alende la sombi yango aleki mbala mona média na bengi prophète Ezekiel il fallait to kende kuna prophète Ezekiel na ba généraux asolina ba généraux. Est-ce que ba généraux baza ba ndeko na ye ba famille ya mama Chako bazali baya balle baya na chebiso parce que Ezekiel aleka na chebiso papa Lendele avec beaucoup de respect Chiko Pululu prophète Ezekiel alobango na kata chaîne na ye car c'est ça famille benga. Pourquoi pas papa Lendele akenda ko leka ko benga famille Pululu po ba benga ye ba solo na makambo na prophète Ezekiel ndenge azoloba bango mibale eleka na médiaté à protéger chaîne na ye na d'autres termes na lobela mais tout oyo nazo potensa batute mais tout oyo ataye yango be mission na be mission na on peut même na ba chaîne mususu be mission na ba mission. Soki ba membre ya mama Chako ya famille ya mama Chako ba ya na chebiso babi papa to landaki mutu mo na chaîne na bino so mutan na bolimbi se pona zolo bila chaîne po mutu ya antenne a prophète mo aleki na antenne a ba oluki na TKMT to na ragati ba oluki na antenne a aya na antenne a ba lukaye so ba lukiye so ka boy nde to saleli be miso biso tout hein mais prophète Ezekiel avait dit qu'il n'allait pas. Le problème n'a pas pas prophète Ezekiel. Ezaboy. Omoni makambo ya prophète Ezekiel ezana bato misu bazana simanango. Oui. Ezana bato misu bazana se makambo. Les serviteurs de Dieu, les hypocrites de l'évangile. Le diable aussi il est capable encore de même à l'endel. Basakana na nzambe te Congo do mo saka na nzambe to mo sala ba mission pona ko lukaka ba base yo bomi na tour Pululu aussi les là on a ninga chaîne bo soli en kuzu ba mo pe ba soli na Pululu mamba Pululu to ki on pe na médiaté Pululu passer quoi te ya mama Chako lokole le bama na chaîne mususu ndeko mi publicité pe les serviteurs de Dieu aussi mususu o na benga on ba hypocrite de l'évangile
na TV ba mission longi mususu na cessé bazo ke bomba bato ozanga lola frère prophète Ézéchiel soka lobi ke atiki pona ngana omona ke azamuta kondima muke parce que prophète dans la bouche de l'Éternel prophète azali tout au prophète alobaka ezalaka les parler de Dieu. Si Nzambe a Élie, les prophètes, Nzamba tindie na Sarepta. A comme na Sarepta, Élie a coûté na veuve. Nzamba a dit que Élie te que ce qui n'est pas veuve, on a zob on est nyon solia. Non. Mais Élie a commis le bosso, il y a veuve. Le col a Élie a dit que les dieux ont la salle il est le dieu de multiplication. Amen. Abani ko benga miracle de multiplication par la foi. Ézéchiel a vu que nazo sekwi sa mama chako par la foi. Lokola envoûtement et koti ba guerre bitumbo azanango na ba demo babundisaka ye so pe na bato basala nzambe mission ba demo babundisaka ye ba bandi ko kota bandi ko sa lebe mission. Lokola pe azamuta kondima muke na ko bandi kotelie na osango li soute. Kasi loko bimisi aventurer pa bato yango wana. Ils ont si Jésus na croix. Le problème ezali ko zongisa Christ na croix. Azongisi Christ na croix. Azongisi ça ressuscité Christ. Le problème ezali pas na ezali que à comprendre ce qui a bengama. Azonzambe na tsaka kana défi. Au moins bato tout bandima te que mutu so akufa okose quoi. Eza bato no ba bika miracle te. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Na moni que éclaircir kitoko plus l'intelligence. Non, eza la bato ba boya. Ça n'engage eux, ça n'engage tout. Ça n'engage moi, ça engage vous, ça engage tout le monde. Merci beaucoup. Plus tout le marteler sur le Saint-Esprit. Avant de dire quelque chose, avant de commenter quelque chose, il faut mon limo sentir le bilan. Ngavana boya moto. Na fanda te pona loba ke na commenter kaka de n'importe quoi parce que na fanda nda kuna pona na wifi ofele na bana ko commenter. C'est pas normal. Il faut toujours ça et ça une mission chrétienne. On est censé plus de 80% de tous la chaîne tous les chrétiens. Avant de dire quelque chose, il faut Saint-Esprit et la taillou. Nakatiote. Est-ce que quoi que na chaîne ba musulman lesquels obéli comme musulman mando finga. C'est ça le problème. Est-ce que ba musulman ba aventurer ba zalate? Ah, c'est ça. Biso ba chrétien comme toi mona ba aventurer. Peu bato ba mona ba to ba aventurer ba za ba chrétien mutakala. Oh, on non, bah là, t'es l'ambate. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. On est arrivé vraiment à la fin, on a dépassé même bâton à l'usure de ça. Oui, bonis. Voilà, merci beaucoup. On martèle plus pour la voyage na bus tout ça là. Équateur ou Goma. Non, le problème est ali soki banzele fungwami ya Goma to banana est. Voilà. Soki banzele fungwami te tozo banana Équateur parce que biso tozo sala musalo ba Pierre na Paul basalaki. Yo gene tout droit na ba païen. Et na bateau bazo souffrir na kacha ba front. Né yango molimo na Nzambe le Saint-Esprit. On en est où maintenant pour des Bibles? 2 cartons seulement. 2 cartons. Biso dans la biso ba hypocrite. Il faudra avoir combien de cartons? 10 cartons dans la 10 cartons, il nous manque 8 cartons. Oui oui. Voilà, bateau nous c'est un petit malamu. Le numéro prophète est affiché en bas d'écran. Mais Tom Soko répète. Non, na linga ki mingi na loba soki bato ba ko benga pona mababa Bible malamu ba benga yo. On a confiance. Très bien. Oui. Numéro na yo oko pesa ngana pesi numéro na bato bazana besoin en prière. Ah OK. Voilà. Numéro pour la prière. Et ça plus 243 89 227 44 47 plus 243 89 227 44 47. Voilà, mon numéro est affiché, le numéro pour contribuer na ba carte ba Bible au pas mon on peut ça plus et ça juste pour na ko tombola le coup ya koloye soko glorifier l'Éternel babi o apesi wenzamba zongisaka ya ibele bo ele biso to koma na ba mboka wana ko sunga batane fiske na ba Bible pe ko te ya bango liloba ya kolo babongo la mitemba bayeba ke non ata volcan ezali ata mbonge ata mabanga ata nini ata guerre ya est muto aussi sango zaka kolo sumasia to tanga yango na kati ya Biblia. Voilà, mon numéro c'est plus 243 81 0029 564 plus 243 81 0029 564.
Là, c'est mon numéro alors pour contribuer. Alors, quand vous passez par moi, je veux appeler l'homme de Dieu. S'il faut aussi entrer en contact pour la prière dans l'homme de Dieu, je vous envoie le numéro de l'homme de Dieu au Benga. Même vous parlez des cartons de Bible, c'est vrai qu'on a pas nanga, mais au moins, ils ont ça la bouille. Ngai, journaliste, l'homme de Dieu, et puis vous, invité au Bozoya pour la contribution pour aider le peuple de Dieu. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci. Le matin comme ça, merci beaucoup. Et ça, dérangement, c'est pour Moussala Nzambe. Moussala Nzambe, c'est un dérangement. Très bien. Biso, to Nigami, Moussala, Poisson, Biso. Amen. Par rapport à Yako, na la raison na zelo vandi na kati na ngai. Son abimission on a qui kimia. Ah ben. Voilà, on est arrivé vraiment à la fin. Merci à toute l'équipe de Chemiso Télévision. Cette émission est terminée par ici. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours scotchés sur votre chaîne professionnelle éducative Chemiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Au revoir. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Oyebake, eye na idéologie ya sika. Donc, soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début. Donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolité misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital. Bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire. Donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement. Na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya Lyon. Misunga, ta santé, c'est ta vie. Alors, la clinique misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Est-ce que ezali ezate